Ça tourné aux États-Unis, tourner aux États-Unis, bah image nango tout monde a raté. Ce qu'on va tourner au Burkina, il y a n'engeni. Si quoi, na casino de Paris, concert aux ala direct de Paris. Casino de Paris, et ça salle oyo et na nombre ya bat. Ceux qui ont la conférence, bah nini, ils ont 1500 personnes. Oro me mabana batute na libanda mboka bana bat baromo lela bauti poto ba Kinshasa bazanga tana mbongo somba mutu awazanga tana mbongo ya kofuta ndako awazanga tana mbongo okabela ba camarade na ye ba memara mutu na voyage soko meme mutu na voyage soko zongi bat ba sentir monta ba wenge kale banote ba voyage o sentir que wenge musique à maison me ba faire ba ke beta Zénith o mona ba musicien ton ba ye au sentir que kolia ba musicien wana baye ba mitukoye ba biloko boye o mo ba musicien ba kolata kito mais o lelo koma ba ke poto o mona musicien uti poto des jours yo wana otama makolo beaucoup tene na taxi yo wana na moto est-ce que ba concert ba kena ko beta ba soka réellement ba mbongo et place oyo Adjan Azali Lacoste azaka na du mal à évoluer azaka na du mal à évoluer bande ko belé ba ko senga na dynastie participation ya Weranson ezala ce qui participation à Weranson e kozala faire ko loba yango overlook ba représentant qui to balatisa qui nzembo ya regarde-moi azala qui séduit na nzembo regarde-moi son nzembo regarde-moi fait rigola overlook maison de production on ya sala uniquement ba concert tant à monati conception ya regarde-moi ndenge ba beta tonne ba pioniste ba pionnier ne ba beta kinde ba sala ba maram na bango bazaki excité na yango dynastie ez album oyo ez lokola film dans ez album o esanisi ba guerrier belé ba guerrier o bazana dynastie ba guerrier o bazana dynastie baza ba guerrier oyo so tali le plus la plupart ba ndeko pe ba évoluer qui bazaki na les marquis bazaki ensemble na ba faire rigola c'est le scrum il est toujours aoye la biso pe album il y a état d'esprit kala minité ko bima donc kotala ke bandeko nyoso ba sangani na faire rigola na initiative ya faire rigola bandeko wana tout bayende na projet onde ko na bango a proposé ki bango frère na bango nde baye bazala ensemble ba travailler tant to lo bana dynastie la dynastie ça donne force et ça peut sa force na bande ko nyoso ndoto et comme réalité Zavanteme porte d'entrée à Formbuta. Voyage memakinga mosika na Genève et mama mokolo yango vule bandaki konoka po ebenisa bokutani yanga na yo Danilo Sambo nakiti na aéroport à Cointrain nazeli téléphone eleli bambouteillage elekio mabanzo Jean-Claude Salambango nga nakomi kolemba Natalina ya banza ma ministre napwaki miso na ngambo namoni ye fololo ekongenga ezanga lipasa rose motema ya moto motema na ngai etondaki sai oyo oza fololo na kati ya océan naloni yo lelo na motema na ngai monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya atobina e Congo température eye na mopepe asika ya atobina e Congo Si vous suivez partout dans le monde entier, votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, Otolobaka Vité So Wapi, merci beaucoup à Maman Rosette la Fleur d'Ambo, Bandegonyo So Obali Makabo Solo na Niziki,
avec votre humble serviteur héritier Iboula Mouyaka na bango nyonso après job poster ezalakande Richard Mwini bakoko ya États-Unis. Richard Mwini bakoko ya États-Unis aux mauvais Voski depuis les États-Unis, pourquoi pas Blaise les Padres depuis les États-Unis, aux acteur Regan sans peur homme vrai, aux Lida Christou Nando l'aspect des États-Unis, pourquoi pas Lucas Chiquito le patron silencieux, mon thème ya Ariane la chocoline la douce. Merci beaucoup Arit la cadette, maman la mène. Donc merci beaucoup mon thème ya Joffice social Nzungu. Yamen donc on est toujours ensemble avec vous bande konyo so balingaka héritier Iboula musée bato nyo so balingaka héritier Iboula donc on a dit que vous êtes tellement belé bato belé bazalaki na conférence de presse ya faire rigola ba monaki comment faire rigola à se déchaîner comment faire rigola à lobaki par rapport ya ba makambuto ya ba projet au azanango. Donc conférence de presse les gens vont comprendre, vont pouvoir aller plus loin pour comprendre quoi au juste. Au beau comprendre les conférences de presse organisées par Overlook aux maisons de production. Il y a justement ponaba concert. Il y a justement ponaba concert Overlook wana. Il y a justement ponaba événement. Et puis l'événement n'est pas organisé, il y a facilité, il y a organisation. Donc on a dit au Pessimbois à Boyi, donc il y a un denga mukete donc il y a un toko lobaki na bandeko nyonso o balingaka héritier Iboula bandeko nyonso balingaka chaîne na biso Congo Température TV. Là directement je dis merci beaucoup au Amérique base. Là directement je dis merci beaucoup à Mokonza Mboka le tout puissant champion Adol depuis La Rochelle. Merci beaucoup à Drisha Motomètre Bebazi Beba moninga Kakato Mandala yazara na makofi na mbongo na liaka yango na batu mon vieux Drisha Motomètre. Pourquoi pas 3L magique Lotis Longi le Foitienda ya Rosien la Taylor na bandeko nyonso o balingaka héritier Iboula on lo batino batu bazo comprendre te place ni faire rigola linga mema batu tant on lo bana dynastie la dynastie ça donne force et opé sa force na bandeko nyonso to lo batete bandeko basila te to longolelo ko na bandeko basila te parce que Emel alias asila te parce que jusqu'à aujourd'hui les gens le demandent batu na raye Mabia la Serge Mabia la Mabialo Mbiaka batuna gaye parce que ça la pe babilo ko bia tika banchwaka ya bien tilelo c'est le scrum il est toujours aoye la biso pe album il y a état d'esprit kala minité ko bima donc kotala ke bandeko nyonso ba sangani na faire rigola na initiative ya faire rigola bandeko wana tout bayende na projet onde qu'on a bango proposé qui bango frère na bango ne baye bazala ensemble ba travailler. C'est pour cela que tout le monde a badongolo miso batami tema mabe botika ko intoxiquer batu. Si on dit que la Coste ne serait pas là à Rosala wana te bon mema yango te na ba polémique parce que la Coste façon mema ki biso nenga kendai na makambango babindo mbaloba tiango tu peux pas conditionner ton frère. On va conditionner faire rigola te mais compte tenu la conditionner faire rigola tu que la Coste a zéro côté a un musicien mais oh est important aye baka que non na oh ya lobaki na oh ya salati faire rigola azamuta mutema munene azana problème na été mais lobika que non a participer les gens allez-y vous comprendre que comprendre que non allez-y comprendre que et place oyo Adjan Azali la Coste azakana du mal à évoluer azakana du mal à évoluer bande ko belé ba ko senga na dynastie participation ya Weranson ezala ce qui participation à Weranson ekozala faire ko loba yango mais bagolo na ba gladiateur balobi de la forêt o aza papa ya bane belé ata la dynastie a rochaka ande maboko a rochaka maboko na dynastie po bana bakende liboso et ko pesa ampleur et repesa makambo belé o batebe ba comprendre moni dynastie to lo bana bande ko ba comprendre que dynastie ez album oyo ez lokola film dans les albums o esanisi ba guerrier belé ba guerrier o bazana dynastie
baza ba guerrier oyo so tali la plupart baza bandeko pe ba évoluer qui bazaki na les marquis bazaki ensemble na ba Ferregola mais Ferregola si il fait ça et bien le ko Ferregola sali ba te belé ba ko comprendre te belisi ba groupe belé mitu omonika bana wenye ne baza wana nde ba sangani ba opesa makambo na ndenge mususu bazo ko évoluer ba ko pesa 11 moko boy o ba te belé ba ko ndimate batu ba ko zela to ba yo ka li solo ya conférence de presse au Ferregola sala ki lobby na Belgique au bandeko belé dans une participation ba journaliste belé to linga ke ba journaliste collabo bazala te to ki na posa ba journaliste ba vrai da ba journaliste averti ba journaliste ba perroquet ba journaliste perroquet to na posa ba journaliste baza ba averti ba poser ba question qui to overlook ba représentant qui to ba latisa qui nzembo ya regarde-moi azala qui séduit na nzembo regarde-moi. Son nzembo regarde-moi et Ferregola overlook maison de production ya sala uniquement ba concert. Quand a monaki conception ya regarde-moi ndenge ba beta ki ne ba pioniste ba pionnier ne ba beta ki ne ba sala ki ba maram na bango bazaki excité na yango ba yo loba nini ba yo loba boye ba proposer Ferregola Casino de Paris. Casino de Paris, c'est une salle oyo et na nombre ya batu. Ceux qui ont la conférence banini, ils ont 1500 personnes. Mais ceux qui ont un concert, ils ont 2057 places assises au Batbago au fan de la Rolanda concert. Nous avons proposé na Ferregola Jésus de Nyons pour na Rolobanini que bétanon na Casino de Paris. Concert le 7 novembre. Guichet et refondement d'ici fin du mois à guichet refondement pour la vente à babier somba babier pour na ebité. Salouana ba musicien belé ba beta yangote. To kotiti na historique total ba musicien o ba beta ba musicien congolais et belé ba beta yangote. Eza salle moko boy la salle non pour la musique symphonique. So faire go la nenga ko beta na salouana. Et ben neko senga pona ko beta regarde-moi ça demandait ba salle à bongo ba salle o ba en place ba ko sa emplacement na si ba image ko leka ba tu ba ko mona ba image ndenge za ko leka ba ko lakisa ndenge ba ndenge na kata salle wana ba concert ezalaka ba concert moko ezalaka un peu ba concert VIP o ezana ba condition moko ya kitoko c'est pour cette tellement overlook wana na ndenge sala ka makambo na ye a organiser ba makambo kitoko concert le rôle à signement moko boy donc bandeko ba somba vraiment ba billet ba hésiter parce que Ferregola a coupé Sabino de bon neto lo ba di bon nourriture bokolia biloko moko ya kitoko omoni ba Ferregola lelo ba te belé ba komi ko comprendre grandeur ya artiste na tamoko boye ba to bazaki ambrier na ba musique moko boye ba to bazaki ambrier na musique moko boye ba kosa leka ba to bande ko comprendre te. Si vous avez une torche toujours imprimé papier et kofo depuis Turquie, tu as imprimé Adamo Bolingi, Mpangi. Tu as imprimé, tu as place au mouli, les apôtres c'est éclair, pour nous ça makambo. Mais tu vas comprendre, tu vas finir, tu vas lobabu. Et on te l'a que ça na battu. Tu as lobana battu qui fait Ferregola avec Overlook, Grand Entertainment Pesali. On a une maison de production qui produit Maramutali, album, et Simba pour la vente de Maramunyoso. Il y a un autre rôle. Il y a une conférence de presse Nestlé, un manager ne bazala tuana pour na ko yoka ba projet to Maramunini au Ferregola za na tournée européenne ezali. Ba te belé bande ko loba ba n'importe quoi que faire na ba mission ba voyage raté. On voyage là où les musiciens peuvent bazoa par na bango oro mema bana batute na libanda mboka bana bat ba molela ba uti poto ba Kinshasa bazanga tana mbongo somba mutu azanga tana mbongo ya kofuta ndako azanga tana mbongo kabila ba camarade na ye ba memara mutu na voyage soko meme mutu na voyage soko zongi bat ba sentir monta ba wenge kale ba note ba voyage o sentir que wenge musique à maison ba faire ba ke beta Zénith o mona ba musicien ton ba ye o sentir que kolia ba musicien wana ba ye ba mituka ye ba biloko boye o mo ba musicien ba kolata kito mais o lelo ko ba ba ke poto o mona musicien uti poto 2 jours ye wana otamba makolo beaucoup tene na taxi ye wana na moto est-ce que ba concert ba kenda ko beta ba soka réellement ba mbongo
on va ça tourner aux États-Unis tourner aux États-Unis ba image nango to mona raté so ba tourner ngo bokendaka ya ndenge nini sikoyo na casino de Paris concert kozala direct offert à Roloba donc abeza ba rêve na ye ba biloko ya reva et salama ba bandeko batika vraiment kutu koloba tona ba message o bandeko musuba ko tinda pona koloba na concert wana eza concert boyo comme message oyo eza concert proposé par Overlook parce que il était séduit par la chanson Regarde-moi. Or Maison Overlook eza spécialisé na ba concert mini ciné opéra symphonique et classique. Donc la manager Aya les avait présenté. Manager Aya a présenté qui bango la chanson Regarde. La manager Aya avait présenté la chanson Regarde-moi. Après bango ba sepeli na voix na style musical ya Ferregola, y compris homme acoustique offert à salat na confinement au bandeko tout baebi yango bandimi. Mais pour contre pour la tournée européenne ba date et ko pesa manango déjà d'ici là bandeko bazala poser on a lo batino na yebisa na Igor Basu na yebisa na Mark House na yebisa na ba Blaise Créateur na yebisa na ba Kunzardo ba fils à Metiola ba Gigola na yebisa na ba Mati de Gaulle que le moment est arrivé au ba tourner solo ya kitoko boko kende boye na ba biloko bien boyoka biloko bien oyo kopesa makambo to boye ba biloko o ba mise ba ke voyage ba yebo to komi kolela ba mise ba ke voyage ba yebo komi problème mususu ma biso ba voyage o ba mise ba kokende tant que ba homme de la culture to ko tia torche pour na ko éclairer Mati de Gaulle okende kuno ye ozoni ndenge ni position na nga boyeboy ça te ba ba ko sa biso ba lokuta ba ke ba voyage mo rezangela mutu na makolo yango moni ke Ferregola alinga ne ba biloko ba club d'amitié au fait à master mo ba beta man États-Unis ba pesa biso ba visa to kende boye ko beta kuno bi ya concert mais bokene fête anniversaire be bokene fête à mariage est-ce que bokene concert bozo ba image wana bokangisa kangisa on peut tout mona ka ba spectacle ni bokena ko beta libanda ba wera bando sala ba tourner ba ke tourner totalango na be mission. Mais lelo est comme différent lelo ko tumarambe comme changer nango ba direct comme nango ba Facebook na ba YouTube ba ni tout et tout oko ça direct no concert ba ko landa du début jusqu'à la fin mais to ninga peto yeba concert nene ezale lati ba balance ba biloko na tout obande ko tala yango mais aujourd'hui musique na biso changer profil ndenge nini ministère ko ya ayeli biso ba jalelo na plateau mais on a que bête place tout le monde a ba image na que bête place tout le monde a ba image siko héritier watana ba utika a na mwanda to moni ba image ko loba to senga biloko bongo Ferregola uti ko bête na millionnaire club awa ba image ko mona na siko bino ba biloko bo bête ke mona na raté kendaka wapi ezala wapi yango to loba ka teno na ba golo na ba gladiateur nyoso bo bomba ba mbongo na bino na ba kisangala bokende pe ko s'abonner na ba plateforme nyoso à téléchargement bo sunga artiste na bino omonde to salati na nzembo ya Nestlé Fit Ferregola ndenge to salati o sa ba challenge salami à makasi ba retour à nzembo yeto tche Nestlé poa et pe si sous en plaire parce que Ferregola azana aura na minute ya ndenga mukete batu ba mbrier Ferregola te na bazizani batu ba mbrier Ferregola te na ba n'importe quoi dynastie et arrive dynastie ezokoya en tout cas félicitations na c'est le scrum félicitations à Mel alias de Mingongo félicitations na Serge Mabialos félicitations à Pikas Mbayabo félicitations à l'équipe Mobimba ya Ferregola DG Polo de félicitations à Maman Fanta Fofana na présence na yo Maman présidente ndongo zalaki vraiment la conférence de presse et ça l'a dit qui to connaît c'est ça pour soutenir l'artiste faut soutenir l'artiste sur tout le plan là où il y a concert une conférence de presse artiste il faut azalawana pour esala kitoko na elengi to mona ki bongo bandeko bazaki belé Bibi Choumou Motema Cédric Makela pourquoi pas coach Emmanuel Kalon jouer tout monde a dit bongo bandeko bazaki belé les motivateurs tout ça Bumba Lissoy on est toujours ensemble on est vraiment ensemble hein balobi
bandeko o balingaka faire rigola ba gaulois averti c'est le moment tellement pour comprendre grandeur na artiste na bino pour comprendre grandeur na force ya faire rigola on peut cette impression au moins faire rigola batika ba distraction nyonso o bandeko ba ko sala batika ba distraction parce que faire rigola moment na est arrivé. Merci beaucoup à Arnold Bello depuis Dallas. Merci beaucoup à Arnold Bello depuis Dallas. Merci beaucoup à bandeko nyonso balingaka héritier Ibula Muyaka na bango nyonso. Pire petit ya Richard Mwini, mon pire petit ya Richard Mwini, bakoko ya États-Unis, pourquoi pas ya Rigen, acteur sans père, homme vrai. Merci beaucoup na bandeko nyonso Lida Christ Nandu, aspect des États-Unis. Merci beaucoup à Lucas Chiquito, le patron silencieux. Merci beaucoup à Ariane la Chocolino, la douce, Ritz la cadette, Maman l'amène. Maman l'amène. Mon thème est Jofi social Nzungu Yamen. Donc on est toujours ensemble à Drisha motomètre Bebazi Beba. Chafou monango moninga ya kakato mandala. Muto appelle ça ben pression mutaliara mbongo na batu. Merci beaucoup. Na bande konyo so balinga héritier Ibula 3L magique Lotis Longi Lufotenda ya Rosin la Taylor. Merci beaucoup. Na Bruno Lubi Kambongo propre Sandra Ngata maman na Petit Brown Junior et Broly Dizama. Je dis merci beaucoup n'espace Tembisa. So bomoni cadre kitoko boto un espace Tembisa juste quand na Lubumbashi wana et ça l'a bien fort. Donc merci beaucoup na Nicole Oshindi, Niclette Oshindi plutôt, maman Niclette Oshindi, maman Mave Chungu Moutete la solo maman na Hardy, Julia Florida, maman na Jancy, on est toujours ensemble, même moral netoloba kaka, bandeko obalingaka héritier Ibula, journaliste averti peu avéré. Yebi marambo lobaka les vraies valeurs muto bayaka na torche pour na ko imprimer pour na ko pesa ben pression ya nenga mutete parce que babe place marambo eza et banaka botia ko mriye biso Niki netolo ba je suis Niki déjà outé ko bota bato Niki chebilamba Niki azaki réellement Niki azaki na zemi Niki azaki na zemi biso ba vie privée ba toko tarate Niki azaki na zemi babi koto bana 5 koto pe bana 5 basali 10 oka faire mutabota kebele moni vino ndenge bimi na poisa. Merci beaucoup. Les avocats faire été mutabota rebelle bino pe bobota kebele koto 5 basali combien 10 boko bomba po ani boko mina bango 10 o faire mutasala mulongo ya bana ne bolobaka mais bino boko mina ngo 10 boko bomba na mususu auto yebi moya kolobezate. En tout cas merci beaucoup na bandeko nyonso balingaka héritier Ibula bandeko o balandi héritier Ibula partout dans le monde entier. Merci beaucoup à maman Rosette la fleur d'Ambo. Merci beaucoup na musée na Sima caméra pourquoi pas na assistance Elvis Pocho. Merci beaucoup na Hervé Bositampen il faut sentir venir vraiment et tolomo ya mobali mokonza mboka le tout puissant champion Wadol na robosa na rayote Blaise le padre on est toujours ensemble. Dena lobaka souvent to monani soki Nzambe azongi nanu te play Natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepa sika ya atobina Congo température eye na mopepa sika ya atobina Congo température